Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala to kuga na mai Bandeko balandi ya site na biso ya internet ya Tindika télévision, c'est votre humble servante Sephora Kings. On va mettre toujours koyamba na kati ya beton dominique la bino pona kosola na bino pe koyela bino marambeteli actualité politique ya mboka la biso. Le lot aussi ko kita na place Victoire awa esika tozali na Victoire. Toye kosola la bandeko tona ba peuple par rapport ya loi o ezali ya Noé Tiani o atiaki ya nationalité. À propos ya bato oyo to mutu akoluka postule en 2023, il faut à la nationalité 100% congolais et non 50-50. Donc on a une intervention bandeko bazali à tout peuple au bazali awa na espace autozali to na place autozali rond-point Victoire pour que ba meka ko s'expliquer to ba pesa avis na bango to pe maloba la bango et pas ya bandeko bazali kolanda biso la kata Tindika télévision sans oublier ba boss nanga papi Kelinda Rifin qui sombe bazali ba boss nanga ba kolo chaîne Tindika télévision mon vieux Lucas Star Jésus aussi je te salue Ali Datango ya Belegi Timwanza la bossa nyote mon vieux Zena le Parisien, je te salue depuis Paris. Fidèle internaute, tu vas continuer qu'on soit intervention bande de Konabiso. Mbote mon amboka. Mbote maman. Sangoni ni papa. Te tout ça bien. Mon amboka tozolo bien mingi marmetali nationalité na année pour la repostuler plutôt en 2023 ndenge to moni Noël Tiani asili kotia loana. Yo kolobani par rapport à loana. Par rapport à loana selon ndenge tozo tala ndenge to tamboli na mboka banda Mobutu azalaki étranger ayebi ko protéger ba richesse ya mboka te akotisi ba Rwandais na ba Ukande bazo piller bomengo ya mboka memema na Kabila yao akotisi ba Rwandais bazo piller richesse na biso na est bandeko na biso bazo kufa makile ezotanga po ete aza mwana mboka te. Donc, atiki na ye soki bakoyiba bayiba ye a profiter na ye a bénéficier na ye kaka. Mais soki batie mwana mboka na magistrature na yebi ke mwana mboka akozala na posa ko protéger richesse ya mboka. Akozala na souci ya mboka na ye ke no richesse ya mboka ekendo fele te faut ko protéger ngo po eza oyo ezosunga peuple congolais. Loi wana nga nazo soutenir ngo loi ya Noël Tiani na soutenir ngo ke no mutu nyonso oya ko postuler na 2023 il faut azala congolais à 100%. Ceux qui ont 50-50 jamais au postuler. 50 congolais 50 angolais to tanzania. Ceux qui ont 50 congolais 50 angolais c'est que l'air kozwa magistrature akokoti c'est la biso bangolais na mboka po banda ko piller lisusu biso richesse ya mboka ndenge makambo toti ko subira wana na 18 ans ya monsieur Kabila. Lowana il faut eleka balinga te mwana mboka congolais à 100% nde ko postuler na magistrature na 2023. Mais babanda ko salela ngote ezalaki mais babanda ko salela ngote toduti ko tala gratuité d'enseignement na constitution ezalaki que non bana batanga ko fele mais babanda ko salela te na 18 ans Kabila ozomona. Il faut pas appliquer loi wana. Yango biso nyonso toza sima Noël Tiani po loi wana eleka ba tiango po mwana mboka nde akozala na mutu ya Congo po na ko protéger Congo na ba congolais. Merci mon amour. OK, merci. Oui, ndeko nanga mwasi nazo sepela parce que eza bonne idée oyo ba congolais bazui. Mais loko liboso photo ba que la RDC azana plus de 253 tribus. Oyo batrusu ba yebi angote. Kozala congolais 100% ou bien kozala congolais 100% te. Et ça est vraiment un long très difficile.
parce que depuis Congo et Banda totikala sala recensement depuis Congo et Banda totikala koyeba qui est le vrai Congolais ou bien qui est le vrai Congolais. L'idée il y a Noël Tchani, c'est une vraie idée. Il y a que Congolais à Zanani, Congolais à Zananité. Oui. Naïbike, tous en a besoin de ça, moto à 100% Congolais. Papa à la Congolais, maman à la Congolaise. L'idée on a toujours appuyé en haut, mais na ba façon bazo me melango eza normalité. Parce que le recensement non est sa limité. Il faut tout ça les recensements, surtout ça les recensements to yeba que tous en autant de Congolais na ba non Congolais parce que na Congo tous en ba tribu belé, tous en ba venant belé ba West Africain ba botawa, ba Nigérien ba botawa, ba Sud Africain ba botawa, ba Européen ba botawa. Moi, je détermine les angotés. Et là, il y a une photo qui est un recensement. Surtout, il y a un recensement. Tu sais que les Congolais sont là. La loi Oyo. Pour la loi Oyo, c'est important. C'est important. C'est un avantage pour les Congolais. Parce qu'un étranger qui est sur le côté, tu sais, il y a un étranger. Tu sais, bien un étranger. Le président est tamboli Kabila étranger. 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 Il y a un avantage Papa, la intervention par rapport à la nationalité. Par rapport à la nationalité, loi Ebimi a postulé la 2023 fois dans la nationalité 100% et non 50-50. Moi, intervention. Bon, merci maman pour la moutunawana. Et là on a qu'à répondre. Mboka nyo se tambola kana mibeko. Moni mibeko soke bimi c'est que bimi siango à partir à ba expert. Ba baza fort na domaine wana. Bon soke eza na loi o eza voté na kati ya mboka na biso que étranger topé 50-50 a mekate composition en 2023 na élection présidentielle. C'est valable. C'est valable. À la place de Toloba, boye, tanga bo bakenda. Ce qui vraiment que les Congolais va critiquer, batali que normalement to koki ko appuyer on dit malisous ou un étranger, to pe muto azana 50% Congolais, 50% étrangers à pénétrer dans l'élection présidentielle. D'accord? Naza d'accord ne lokwana. Inutile de définir tel. Mais ce que Naza oui, bon, ce qui est na sentir na bangwana. Pone Naza na cause à l'étranger, mais Naza na sentir na bangote. C'est qu'en aucun jour comme on a na niveau na bangwana te. Alors ce qui bango moko ba yebani ke na kati na biso oyaza boye. Batika la ko poussa na te puisque souka na mas na 50% na ya libanda wana akoyiba pe mobengo na biso 50% pour mema kuna. Et ce qui moi na mboka 100% ndenge to yebi fachi normalement to yebi que moi avantage ko demeurer pour avantage à ba congolais et on a ko répondre au place wana yango wana tomonyo tozolo bela mingi makambo etali ba nationalité bandeko bazali na ba nationalité douteuse to ba double nationalité to ko to mo intervention par rapport ya makambo to histoire etali ba nationalité. Oui normalement na moni était tozala na bubungi alors Noël Tchani aye alignazo isabiso na nzela. Donc pour que on a comme maintenant ce qu'on a kende na tozana kanda ce n'est pas que na kanda tozo kebisa d'abord Moïse Katumbi aza d'abord congolais tata 50% maman na aza zambiani papa na ye aza juif. Comment ça fait-il que non moi na yazo bima député na Zambie et Moïse maintenant aya awa abima a postulé pour bima oh ministre Toboyango. Donc lokwana na nani o azala na prison facha cho bimsae nani Jean-Claude Munamokasa Toboyango to telemelango tozo soutenir Noël Tchani so ya lobi pour na marche ata une semaine biso ba peuple to kozala na nzela parce que to tolérer te ata mokolo moko te trop c'est trop to moni ba étranger ba ye ba diriger mboka pendant 18 ans donc ba sala le côté talanga lelo naza gradué na droit mais aujourd'hui je suis en train de rouler la moto alors ce n'est pas normal donc on a tous télé mélango donc ça veut dire
Fachi akebisa ba député na e so balingi pour que no makambo wana ezala na mulongo te ba respecter ayebisa bango Daniel Safu d'abord azanani to tiana no weba ete alo kaka zoleka na ba media ba tele alo kaka ata loko moko te amalonga ba te asana na moko kuta ntwe biete. Alors eloko ngana zo soutenir Noël Chani akende liboso biso peuple toza simanae ba onyoso bilonyo sona ba osala pour que non ba donc akotika la ko réussir ata mukolo moko te. Alors ouais merci beaucoup mais beaucoup telanga vraiment na ndakwa Moïse na nani ba conseiller na donc boto e banano basa banani. Alors c'est un peu ça. Maman. Tozali kolobela mo makambo etali nationalité ya kozala 100% congolais. To moni loi ebimie te soko zali na nationalité 50-50 to kozala na droit ya ko postuler na élection présidentielle en 2023. To luka to zoma intervention non elobi nini soki ozali na 50-50 bazana na droit ya kozala candidat président en 2023. Merci nanu pona mutuna. Mais au moins ni ezali idée outil pas ya ndeko na biso congolais Noël Chani aye à lobino pour la sécurité na Congo il faut verrouiller présidence donc et vous allez important kaka congolais abotami de père et de mère mais ce qui n'a kenena na côté moko eza moins négatif muke oyebi makambo oyo na Côte d'Ivoire et yaka pe ibanda pe ka bongo to yebi ndenge sukaki eza mabete soki muto abotami ya papa moko a diriger Congo na moni mabe na ngote mais il faut lutter contre ba anti-valeur ndé loko za important que ko kende na puisque ko tia congolais abotami na papa na maman mais ça ele biso eloko te eloko biso ba congolais za na ngopose zande ba pese biso solution na ba problème na biso avantage wana nazo mona ngo ezo apporter na congolais te eza normal to moni Obama diriger États-Unis Obama était africain abotami azaki 50-50 États-Unis omoni apesa ba solution États-Unis elingi oloba te il faut que na congolais obotami na papa bisiko papa baboti libanda siko bana bango bazana droit te na Congo donc bon ngai nazomona vraiment importance ya eloko wana te c'est donc merci beaucoup. Mbote journaliste. Normal de tenir que moi maloba to intervention avis na yo par rapport à loi ya Noël Chani pour la marmetali nationalité to bato bazana à double nationalité par rapport à l'élection 2023. À propos ya loi congolité. Bon. Tozoyoka loi wana pe na proposition ya loi wana ezo donc ekaboli peuple. Mais majorité bazali pour la loi wana ya congolité, une minorité bangonde bazali contre. Ya kotanga une minorité ya kotanga na misapi. Ozo comprendre. Mais tangu Noël Changi alobaka loi wana alobaka mutute asiblaki mutute. Mais comment est-ce que quelques personnes loi wana ezobaye bango bazobima contre comment menacer bani na kolobado. Voilà place tozomona suspect. Bon, loi wana ezali pona ko verrouiller notre présidence de la République. Bon, mais si Moïse Katumbi, si Bamuyambo, Vidi et Chimanga, Bazali, Congolais et que balingi verrouillage ya mboka na bango ya présidence mboka na bango ezala verrouiller. Pona nini sikoyo bazoboya yango et que soki bazalaki ba Congolais ya solo. C'est que bazaba Congolais ya orge. Ozo comprendre baba tu bazwa origine congolais na sens ya orge orge bandimaka te nazotu na nanu Moïse Katumbi ye na mboka na bango wana po papa na ye azalaka congolais te bon na mboka na bango wana soki biso ba congolais toke kuna soki congolais ake kuna po apostiller kuna est-ce que bandeko ya Moïse Katumbi bakondima kuna na mboka na bango wana soki na Israël soki po papa na ye azalaka soki juif soki ngana ke kuna pona postiller kuna est-ce que bandeko ya Moïse Katumbi bakondima pona ke na leka na seni na bango pona bima na diriger bango bongo ye Moïse Katumbi azoya awa pona ke ye apostiller awa siko nanya kondimela ye pona ke apostiller awa ozoko donc alingia mona biso bazoba eloko koki konjima te basala na mboka na bango azoya pona ke ya kosala ngo awa
comme ça biso tondima yango ozo comprendre tokondima partant te boboyi que 50-50 muto aza nationalité 50-50 to congolais 50 et puis nationalité mususu 50 aza la président maman mais biloko wana ya 50-50 ou nationalité moko yebani te yango to vivre pendant 18 ans awa tomoni kaka ba désordre tomoni côté économie ya mboka ekeite avec Joseph Kabila ozo comprendre maintenant soki eke loi wana baboyi ko voter yango toko risquer pona que tozongela na même gestion auto uti komona na pendant 18 ans ya Joseph Kabila. Vous savez très bien que Joseph Kabila sa nationalité était douteuse dans ce pays et que tout le monde a payé le koya malongate. Donc abanda ko salela soki abanda ko salela Tanzanie soki Rwanda soki Uganda toyebite. Donc toko risquer na mboka oyo katumbi ya l'équipe président de la République abandi ko salela pe soki Israël soki Afghanistan côté ya bate. Donc bilo wana tolingi yango lisusu te soki atalaki so basololaki na Kabila amonaki ke Kabila esimbaki alobi ko na deuxième tour alobi ke yanga pe ko simba nazo yebisa yo Moïse Katumbi ya yo ko simba te ke postile na mboka na bino kutu ata 50-50 wana ya mer obalobaka wana na mona ngo kaka mystique neti ya lukuta ata mer na ya za congolais te mutwana po mwana na ya za député na Zambie ozo comprendre. Donc Moïse Katumbi aza na nationalité misatu mwana komi député na Zambie ndeni seke nationalité mususu eza na Zambie awa akoma gouverneur ndeni papa na yesko aza juif on comprendre. Donc a mutu moko lokola délégué donc aza pire de plus que Kabila on comprendre. Kabila kutu donc moi azalaki moi un peu mais bango tu baka bizarre on comprendre mais ye donc azo risqué donc ye aza pire que Kabila soki akomi na présidence mboka oyo keba peuple congolais totalement ndeko tozolobela makambo etali nationalité oyo tomoni ndeko Noël Tiani asili kotia loi kovote loi wana ya banationalité de père et de mère moi maloba par rapport nango. Ok, bon loi wana eza mabeta loi wana eza malamu makasi baoyo bazosagite mpona loi wana baza bacongolais te so omoni ke congolais appartient à congolais eza te ke yo ozali soki moto ya wapi oye obandi kwambure biso bacongolais ce n'est pas bien. Bon loi wana lokolo eza réservé ya bacongolais nde bazosepela na loi wana lokolo biso bacongolais mpona ngai vraiment nasepela na loi wana makasi so eleki ekozala mpenza mpona avantage ya bacongolais. te bon loi wana ya 50-50 ezali mpenza mabe makasi parce que exemple ya papa na biso Matata Ponyo bien que asali mwa temps ye asali aboyi kokende kotonga na bamboka bapaya atongi na kati ya mboka na ye kuna na epa na ye na mboka nini na Manyema lelo bandeko na biso babandaki kolonga Manyema bazoya kotanga awa na capitale parce que université eza awa bango nyonso bakoma kosalela wana soki azalaki papa na ye soki moto wapi mais ero alinga asala makambo wana asali te na mboka na biso vraiment loi wana ezali mpenza vraiment ezoprofite na bacongolais mpona kotonga mboka na biso ngai mpona ngai vraiment congolais des mères et des pères vraiment nasepeli na loi wana makasi. Merci beaucoup. T'es ma soeur. Sango nini mwana mboka? Tokos. tozolobela makambo etali loi ya Noël Tiani tomoni ndenge basili kovote te to basili koloba ete moto akozala wana mpona kopostule na 2023 za nationalité 100% congolais moi maloba par rapport non donc makambo oyo balobi wana mpona nga ezanga ntina vraiment nazomona eza na sens te parce que omoni biso tozoluka bato bana volonté ya kosala po mboka ekende liboso par exemple bapesi yo congolais bapesi yo poste moko boye mais oza muto ya misala mabe olingaka kaka koyiba ozosala ta eloko moko te est-ce que wana eza avantage mpona biso bacongolais mais par exemple ndeko na biso oyo nani oyo aleka président na États-Unis kombo na ye nani Obama ye wana azalaki 50%. Est-ce que tango atika pouvoir bakanga ye ayiba nini asala ti lelo balelaka ye
azalaka 50%. Lelo soki même oza 50% okoti na pouvoir. Par exemple, comme président de la République démocratique du Congo, au Sali, Makadam ekoti partout, Kouramai, tout c'est pile to beti maboko. Mais par exemple, 100% congolais mozo sala le côté. Biso to kolingate, même 50% toza na posa ya moto ya ozo sala pona mboka. Toza na intérêt pour Congo kende liboso. Même 100%, même azalata moto ya libanda mais asala. Ata za congolais mais soka zui poste asala. Biso tozala bien ici li ponanga. Anga pona loi wana so sepelisanga te. Biso tozana na souci ya moto oyo akosala. Mais biso tozana posa ya congolais te congolais te biso tozana posa ya makambo ekende liboso. Merci maman. Merci. Donc on a tafuta muntu ile qu'on a na besoin ya kufanya Kongo mais hatupende mambo ya madistraction. Oh mie wewe una congolais wewe njoo wa fulani hapana. Sisi tuko natafuta tukue mtu moja. Kongo twende kumbele. Ukue congolais hauna congolais shi atuwe ile mambo shiba congolais shiba pauvre. Tunatafuta ule mtu yuko na kapasite ya kutufanya na shie tupate. Mwache mambo ya madistraction shi atupende. Merci maman. OK. Maman. La marmetali nationalité par rapport à la loi de Noël Tiani, Moutoua Kozala à Lucas a postulé 2023 pour la nationalité 100% de père et de mère. Moi Malo. Bon, par rapport à la loi, on a surtout en tant que Congolais d'origine, nous avons soutenir la loi honorable Noël Tiani parce que tout le monde depuis à l'époque de Joseph Kasavubu, depuis Ayaka Namoura Nabiso, c'était lui qu'on connaissait en tant que Congolais d'origine. Après le départ, on a eu identité na bango ezaka douteuse. Bakambi mboka ti to yeko koma na période ya musée Laurent Désiré Kabila oyo to yebaki bien kazaki mwana mboka. Lokola mondele alingaka na eka mukolo mboka azwa mboko na ye na maboko te. Yango wana basala tu po baboma ye. Lelo batikali Joseph Kabila azwi mboka. Nationalité douteuse. Akambi mboka na ndenge na ye. Mais lelo quand même toza na esengo makasi parce que président place aza congolais d'origine. Ayebi souci à mboka na ye moko aza ko sibir makambo oyo population na moko aza ko sibir. C'est différent que mutu moko awuti libanda aya ayebi mboka te donc c'est très compliqué pour akamba biso malamu. Yango wana toza ko soutenir lo wana to ko linga makasi ba voter yango toza ko mobiliser ba envoyer na biso ba représentant ba député national ba voter yango ba encourager yango ezala un exercice. Na apprécié pendant loi wana nazo beta yango maboko. Merci maman. Mbote maman. Comment il y a une victoire tozo le bela makambetali nationalité amboka la biso parce que to yebi ba nationalité misu na Congo wa bato bazali ko kamba ba misu bazali ba nationalité douteuse. To moni pe loi ya Noël Tiani bimi balobi mutu avant postulé 2023 faut la nationalité 100% de père et de mère. Moi intervention na to maman loba okolobani. Donc maloba na manga na zoloba boy. Mboka nyonso elingaka kaka mokolo mboka azala 100% président azala 100% ya mboka na ye parce que soko zui étranger au chef président na mboka lelo Congo ekozwa conflit na mboka wana soko président wana aza ya président ya mboka wana akokateleka mwana ndeni on comprend elingeza la ke président na biso azala congolais pour ce que je dis, les Camerounais mboka mususu bayaba ndenga kokatango parce que oyo zui donc mutaza Zambia aye kozwa pouvoir na Congo ezui les Camerounais Zambia akokatango ndeni biso tolinga kaka congolais 100%. Papa na maman bas nyonso banga ba congolais. OK, nesinga nena zabo. Lelo na cause la président de la République. Pour maman na zawa, papa na zawa. Ezama kama neske muto akende ko kende bo ayeso ki wapi alandi pouvoir atika la président na mboka. Lelo wana tolinga ngote. Lo wana ezole to collection na makasi. Mema nyanga marungo. Ujika imujuma ni kingwa mujutunge muto. Kafiki mu ka postile to. Asoma ye mu pays wa ba ka postile. Atutuke banu congolais 100%. Kabi wikala tat. Wani to manu ikala bim. Manu to ba malwa umbuka ni Mozambique, umbuka ni mu Rwanda, ni umbuka ni penyi. Ulukushala ni papa wanyu mundelela kwaka. Papa mulela kwaka ni wani ngalo ni mama ye kwaku. Mama walukufuni. To bito na nguto.
toyini ba acteur politicien ebele baza ba 50-50 ou bien 50 toujours toyebe esika ekei yango nde tolobaka biso tolingaka 100% congolais ntango na aloba wana bino nyonso bokomprendre ngai bote mama papa nanga tozolobela makambo etali nationalité ya mboka na biso parce que tozomona bakonzo bazali kokamba mboka na biso bamisusu bazali na banationalité 100% congolais te bamisusu bazali na ba 50-50 toluka tozomwa intervention na epuis tomoni loi ekwei ya moto akopostine na 2023 bazala de nationalité 100% mwa maloba merci matoni mingi na ndenge otobesaka makambo normalement mboko tosouffrir makasi tozotala babitumba ezobundisa bandeko bazokufa na est bazokufa makasi à travers rapport na makambo wana ozomona bavolcan lokuta na parole même pas totana babitumba wana ozomona il y a des Rwandais des Ougandais bato bazokotia des autres na mboka na biso oyo mais normalement pour la cause de la présidence de la République, il faut 100% congolais. Tu peux assumer toutes tes responsabilités, mais responsable président, c'est un congolais. Mais le chico, au cause des étrangers, moi, c'est 50% congolais, 50% ougandais, soit grec. Au PC, à la présidente de la République. Ce qui est le premier, c'est que le Congo est un habitant contre la Grèce. Est-ce que Mouton a connu pour la Grèce? En tout cas, on a posé la loi, oh, tiens, il y a le Biwana, ils ont contre-traité. Un vrai Congolais, pour ce que vous Congo, il faut bouler la mboka na yo. Et ça, idée est malade. Pour tous dans la kimia, tous dans la kimia. Ah, tu es la capitale, tous les bien. Mais ben, nous, on va souffrir. Les lois, on va dans l'Est. Congo, tu es pas anglais. Mais on coûte à moutoua kangina mundu qui a bien anglais. Aïbi ni swahili, ni français, ni lingala, tu as bien anglais. Est-ce que tant ma belle, tu vas tirer le anglais? Ah, on a Congo, c'est un pays francophone. Mais tout le monde a battu quand on a baillé mais blanche parce que ça va bien comme on ça donc tous on a posé muto zo gérer mboka numéro ya mboka à 100% congolais du père et de la mère des grands-pères et des arrière-pères donc c'est 100% la mission de Bongo même pas par oh c'est que 50% on a assumé premier ministre gouverneur là il peut le faire mais président de la République faut de la 100% congolais tout à fait nous on a pour les cas il faut qu'on s'identifier qui est le vrai congolais qui ne l'est pas donc c'est le koyamuto yango wana photo zala na identification et puis qu'on a carte non que non ngai na vrai congolais biso tamona bangola ozona bangola ba benga ba document bango billet donc billet c'est vraiment isolé c'est non il est 100% angolais donc ah le Congo sikoyo identité ne biso comme carte d'électeur mais tandis que carte d'électeur moussa na ngozaka ceux qui to faire l'élection et si to voter to bois qui yango mais il faut qu'on a carte d'identité de son nom aux vrais congolais il faut normalement ba ça nini réforme nini électorale pour voir que marmini ça vraiment merci maman tozolu ka tozomwa intervention par rapport ya ba loi to nationalité comme on a yo beso ko botine tina mwasi mususu ata angolais to zambien to russe ce ko arrière mboka po a postulé en 2023 moi idée wala to loi na no etiani nde bazobo yango okopesa somo intervention to mo maloba na o bon loi ya Noël tiani à propos ya ba élection à 2023 ndeya lobelaki biso ke poto kende na maponami ezosenga kozala na candidat oyo aza vrai congolais mpona nini tozokolandela depuis 1960 ebandeli ya indépendance na biso tozwi monsieur Joseph Mobutu azalaka congolais te ezalaki depuis ebandeli toyei kokita na musée Laurent Désiré azalaka ndeko na biso mais koya na ye na baaccord na ye ayela biso mutu oyo azalaka ndeko na biso te par rapport ya Noël Tiani loi oyo azo na kati ya kovote toko soutenir yango makasi atake ba vrai congolais to ba vrai congolais to soutenir yango makasi pour que mwana ya noko akoki jamais kozwa pouvoir na mboka bato kopesa bato ba pouvoir na mboka na biso ekomi kwa mumesano bokopesa mutu chance ya rediriger biso akofuta biso ka salaire à mauvais singe akofuta biso salaire à malamu te d'abord to soutenir loi na ye tina so ata biso ba vrai congolais mutu akokenda maponami na tour oyo voisin la vrai congolais pour aimer ma biso na kimia maman tozolobela lelo loi ya Noël Tiani mpona moto akopostine en 2023 fois à la nationalité 100% 50-50 to 50 congolais to 50 nationalité mosusu baolinga yango te mwa maloba maman merci beaucoup mpona motuna na yo opesinga répondre motuna po parce que esalanga mpasi nga atake congolais de père de mère okuta ndeko na biso congolais mpe de mère
père de la mère aloba ke mutu po diriger biso fallait aza congolais 100%. Mabe eza wapi? Tota député mosusu oyo papa munene bapo babenga pa Molière. Tapa Molière député mobima azoleka na média azoloba ke mboka na biso ata soki pesa pays nini so aye est-ce que a diriger biso tomona yango problème te en tant que élit national du peuple papa Molière azoleka na média azoloba ke mboka na biso ata soki étranger a diriger biso et mosala yango eloko moko te. Député mosusu oyo nani Safu Daniel Safu aoke na Lubumbashi bango na ba journaliste ba Noël Tchani Peter Tchani na ba mwana mwasi oyo na ancien journaliste digital oyo Matama wana bake na Lubumbashi basala ba délégation ba reverser ke balaka mbongo ya Katumi en tant que député Daniel Safu azoni asafisa bando na bango congolais asosana ke député nyonso wa voter pour la Tchani akufa yango nde bapote Daniel Safu plainte pour ba député que Daniel Safu alobi biloba donc aninga boma kondeko na congolais pour na ke un individu moboy bato ba soutenir nani Katumbi wana mama yoso ta Katumbi wana sa tuma za congolais Katumbi ba yena Kabila bazola makambo na bango na Kabila Olandi peut député on ambassadeur à Rwanda a celle mission na journaliste moboy ambassadeur lobinde maman nae aza congolais abotami awa atangi awa asape université awa azupe diplôme awa jour mobo na kenda Rwanda jour mobo na kenda Rwanda pa père na yalbi papa naza rwandais maman naza nde congolaise siko yebise biso na maman est-ce que Katumbi ata 25% que congolais Katumbi aza nango te ma papa na juif maman na soki mboka nini so Burundi soki wa maman na mwasi na rwandais siko bisana Katumbi makila ba congolais za wapi quand frère na tolani quand frère na Kateba Katoto alobi ke Katumbi aza ndeko na nga 100% ndeko na ngai leki na ngai papa moko maman différent maman nae azaz soyif papa maman nae maman ya nani ya te maman ya nani depuis nani ya Kateba Katoto alobi ke maman nae aza congolais maman aza congolais 100% papa nae aza juif siko Katumbi maman nae aza nani papa nae aza nani osoma ke mboka na biso tolingi sute mboka na biso oyo ba nani un étranger a dirigé bisoté. Et là, nous sommes en tous na ba député. Boza na kati ya union sacrée. Union sacrée eza lycée bosanganité. Union sacrée eza le rôle de l'église oye au sambela masum na so sala ki na régime passé balimisa ote. Ije feza wana sala musala pe jiseza wana jiseza et je sais ça pour na mutunyoso ata pour na Félix je sais ça pour na Félix sauf que ça sali mabe je sais okangae tema ya zape mutambeko na opese bino omonyo sumuto sa otemi la Félix batanga na Bible na l'acte dans chapitre verset 23 verset 24 chapitre 3 so tanga verset wana autant comme Félix eza wana po yeba ke Félix aza mutu nzambe so temi Félix dans le bas que Ozande bilakeli mabe balakelo na vie nord. Ah, je vous dis je vous remercie. Tchaka. Ndeko balandi to vraiment na suka ya botamboli na biso to pe balade na biso na esiko tozwa mi na rond-point Victoire to yako zo intervention ya bandeko to moni to je crois bien bosu ba intervention bandeko ndenge masili koloba basiko pesa vie na bato maloba la bango par rapport ya loi etali no etiani to moni ba réaction bandeko musu bazali partant ba sepe nango misu pe bazali partant to partant par rapport ya loi wana balobi ezali mabe ba misu pe ba accepter loi wana donc to tika ete ba réaction bandeko oyo comme la tata école comme la bakonjo bazali le niveau likolo pour que ça vraiment malamu quand moi vraiment la rosser na bino pour s'abonner massivement na Tintika télévision pour partager ba lien pour aimer ba suggestion na bino ba commentaire na bino et comme ça la biso vraiment malamu na sima caméra la bossa inte chaque fois on a toujours wana la réalisation Mike Muzera de papa no monte quand moi vraiment tout le monde na balasima ciao
Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toque na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où il y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur Benza Basali Kolula, posé à moi sur Mobala Kotala et Alembate, posé sur Kotamboli, Masanga Sima. Eh oui, yango ne va produire ce comme na kati Eden Store. Là va produit alimentaire, où il y a Eden Store, yango des secrets à cuisine à maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, Matembele, Ngai, Ndole, Fumbwa, Ndunda, Bilembwe, Oyo nyonso penza, Oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasa azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.